Bon, nakanisi mutu nyonso ayebi ngai kobanda uta kalakala Maître Jean-Paul Vatousidi Tata Ndongi, président général, il y a 3 secteurs. Tingolo, 3 secteurs et Ngolo ba, association Oezo Sangisa, bana nyonso batata ba mama, ya Ntimansi, ya Ngombe Matadi, ya Lunzadi, na mokuse to benga ngon Tingolo. Voilà, nga nazali président général, il y a 3 secteurs. Mais à ce titre, nazali awana kamba lelo. Tomoni na tata musuna mopanjwana vraiment bosangani bosali bisanga makamani pena boyeli. Bango bazali ba ingénieur oya biso moko na 3 secteurs, ba ingénieur kimbangiste o tozo sala na bango mosala ya chemin de la passion de Papa Simon Kimbangu. Elingi koloba nzela oyo Papa Simon Kimbangu batambusaka ye makolo bakangie ba chaîne na kingo na maboko na makolo kobanda mbanza ngungu kobanda nkamba awe esika toyali timbanza ngungu. Papa Simon Kimbangu alobaki nzela oyo ifo totia yango ekoma nzela lokola ndengi tokotaka Loma ti Ngombe Matadi ti tokomi awa tobongisa nzela yango ekoma praticable mituka ebanda kokota kobanda mbanza ngungu ti ebimi awa mena nzela oyo ye atambolelaka makolo tango bakangaka ye na 1921. Bon, tosi tosalaki déjà première phase ya ba travaux. Sikoyo tokoti na deuxième phase ya ba travaux ezali tellement technique que nakopesa maloba na ingénieur yende a panzelela biso yango deuxième phase tokosala nini yambo ba machine eya poto banda kobongisa yango malamu. Nakomona ngai papa ingénieur Delmas de Matundu, église Kimbangu Naza, directeur national ya département infrastructure et intendance ya RDC. Pour ntina marmutueli awa nakanji toyoki ndenge président général à 3 secteurs ndenge alobi ntina mosala papa pesaki na 3 secteurs ya nzela oyo basi bango atambolaki makolo oyo bakitango bakangaki ye 3 secteurs en tant que maître d'œuvre ndenge papa pesaki bango mosala balandela mosala wana alukaki baingénieur na église Kimbangiste te mape de département ya infrastructure ezalaka na église Kimbangiste ya komona département mpona kosunga mamutali mosala wana yango wana toza awa. Bon, étape tokomi nango sikoyo ezali baétape ya kosala baétude mpona kobanda mosala tozalaki liboso étape ya liboso tosalaki ezalaki ya kosala tracé linéaire oyo papa Simon Kimbangu alekaki mpona toyeba eske nzela wana possibilité ya koleka mituka ezali beza te. Totalaki tomonaki baplace mosusu bamontagne mosusu eza ba 28% ya pente tomonaki eza mwa mpasi ali kocontourne yango. Tosalaki proposition mpo bapapa parce que tokosala likambo bongo te bango bapesaki nzela tosala bango bapesaki mosala wana tozongai epa na bango totunaki bango mpona contournement bapesaki nzela babete basika mosusu wana tobongisa bako ezala kwa basite moko touristique bato bakoya na bango motuka eleki bato batamboli makolo yango wana nde papa apesaki nzela ya bacontournement tobongisaki wana. Sikoyo étape tokomi ezalaki prévu ete bisika mosusu bamboka mosusu nzela elekaki bandako eza pembeni aye bandako mosusu ebukana mosusu etikala yango wana tosengaki bapapa toyebisaki bango bapapa bapesaki nzela babengisaki gouverneur mpona kotuna ye makambo wana ndenge nini akosala mpona kobuka bandako mosusu wana yango wana lelo toye na baingénieur mosusu ya gouvernorat ya Congo central, ingénieur ya office de route ya Congo central, na baingénieur ya OVDA oyo batalaka banzela ya badesert agricole toye na bango awa mpona totambola na bango susu na nzela wana totala nini tokosala bandako koboneka ebukana makambo nini ezali combien de pont eza kuna ya balongeur nini tosala bango ensemble après nde tokende kosala betide ya biloko wana nde tokobana nzela. Mais avant tobana nzela étape mosusu na katikati wana à part betide banosala na terrain oyo esalama na bureau betide mosusu ezali ya terrain il faut kosala basondage ya sol koyeba eske babele oyo nzela wana etraverse eza capable de supporter route en terre bien eza capable te. À part ça baplace nyonso totia bapont il faut koyeba mabele wana ekosupporte bapont oyo tokotonga beke supporte te. Donc étape tokomi nango nde yango wana. Donc lelo oyo tozosala ezali tokosala descente sur le terrain na baingénieur oyo bauti na province ya Congo centrale
tokoleka na bango na nzela wana malemi makolo totala na bango makambo eza na nzela ti tokomana mazango tosali réunion ya suka mpona kobongisa makambo mpona descente makambo na terrain ekoka kobanda nakanisi oyo toye kosala nde lelo yango wana bon polisa bangien bon nzela wana par rapport à tracé linéaire tosalaki esalaki 54 km ambi c'est ça ndenge papa sengeli biso grandeur nango kosala na maboko eza pasi yango wana eloko mosusu tongo toloba eza nini eza mosala oyo papa apesi na tingolo na secteur aboko nakanisi papa ntango alobi likambo na ye aza nzambe na biso likambo oyo nzambe alobi ezalaka ya mibeko sa mokonzi alobi likambo ezalaka ya mobeko donc elakisi boye elakisi ete bato oyo papa asitaki wana tosala effort tokokisa mibeko oyo papa apesi biso wana donc totelema makasi toappuye bandeko bazokende kuna parce que main d'œuvre tozala nango mposa ya makasi donc esengi bagene nyonso ya contrat oyo papa asiniaki oyo atangaki wana topesa maboko ntango mosala ekebanda makasi biso tozala na nsima tokokisa maloba oyo papa tindi mpona nini likambo wana ekosalama na ndenge ye apesi parce que apesi deya dele na ye tolobi ete maloba moko ezalaka mobeko ntango apesi dele na ye wana esengi na biso tokosa dele wana biso tokokisa yango te eza nde biso toza na problème parce que papa fuma mbanza tokoloba nini tokoloba ete soki totongi na biso nkamba te mapamboli eza te donc tosala effort nyonso eza na kati ya kotongi nkamba nyonso eza na kati ya kotongi nkamba donc tosala effort tosala yango ndenge papa apesi na dele na ye apeseli yango mpona tosepesa ye soki nzambe soki asepeli biso mpe mapamboli ekoti na bandoto na laudidi dia mpwenya tutambudi beto besingombe batata e bamama ba 3 secteurs Ntimansi Ngombe Matadi Lunzadi laudidi dia mpwenya tutambudi katuvidi sako insambu zeto totibaka katukadi mudi yako tutelama besingombe bakulu kusako ndio mono kena mu 3 secteurs konkatu nge mwesingombe tata mama d'office wena muntingolo kota mu kisalukiki bantu kita sosa kisalukiki mbongo zeta sosa kadi mamingi mena tusala mpasipo nzila yoyo ya salama. Voilà pourquoi na koti na lingala pona baye bayokaka mwa muke Kongo te oyo ezali chance munene tozwi papa Simo Kimbangu Kiangani apesi biso mosala oyo bapesi mosala oyo na Ntingolo, association des ressortissants des 3 secteurs Ntimansi Ngombe Matadi Lunzadi Ntingolo, ça veut dire Besingombe. Tozali na en tête ya musala oyo. Kasi musala ya papa Simo Kimbangu ezali mokili mobimba. Musala ezanga mutu te. Mais malgré mutu, biso tout okota na musala. Eponi mutu te. Biso tout okota na musala, totia maboko na musala oyo. Biso tout Ntimansi Ngombe Matadi Lunzadi Boko bandibu nyonso tokota les 26 provinces tokota baye bazali na bamboka musika tozwa na Europe na Amérique na Asie na Océanie même biso moko na Afrique tokota na musala France, Belgique, Allemagne, Finlande, Canada, États-Unis, partout tokota na musala oyo na kopesa maboko tokota na musala oyo na kofongola ba poche na biso yango wana nazali kobenga batu nyonso baya tosala oyo nzambe na biso asengi biso soki tosali yango ya sepeli biso tozwi mapamboli totindamela ye toyokamela ye tosalela ye
po ete tozwa nyonso oyo yabongiselaki biso na mokili oyo ya se. Nakanisi yango wana nalobi na bandeko na nga nyonso basi mpe mibali ya mokili mobimba mpe ya 3 secteurs. Mambu mavofa kimbangu mameni lungane bayaye twatunga nkamba walumweni bidimu kalukale onga koluza bavo ya imbandwa nsilulu wiza no bavo twatunga nkambe banza felela twatunga nkamba twatunga nkambe Muna 1921 kimbangu avova kantipeto katwanza yako ubuvutu kidi mungu kwa simu kimbangu kyangano tubokele twatunga nkamba Yerusalemu twatunga nkambe banza felela twatunga nkamba twatunga nkambe tutunga zinzo tusala nzila earopo mudyambo nkangwa nzasi ya kwisa tukuna dyaka tusala ema etwala nzaya mvimba si ya baka luvu